bana king bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya jino basuso pembe ola osiliki kamosika ngona mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV bolanda ba actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV vous mettez là Congo Makambo la chérie Copertos dessin 7 osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso ezana kati ya Congo Makambo ele biso ba kitoko ba bikwaka ba ntongi ba nselele Congo Makambo Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo ba information ba source ba formation ba source à toi Congo Makambo ninga lobeate chochocho mboka na yo umela. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozolanda biso na Congo Makambo TV. C'est votre humble serviteur chéri comme c'est cette émission internet. Moi na mobali abon abenda raboté beauté des République. J'espère que partout dans le monde entier bozolanda biso. J'espère que lelo eza samedi oyo association Ajimelco oyo bazoki na vitesse ya somo oyo basangisi ba journaliste ya presse en ligne oyo bazoluka ba s'organiser ndenge nini po bato na soloka oyo bazoluka ba bundisa presse en ligne basuka. Alors les match munene oyo tokobeta na ba artiste comédien et lelo yango bozomona ke ba image wana CD en couleur auto balancer les bino mais ndenge kaka za tozozwa bandeko na biso oyo bazobeta match et puis dans une tozozwa ce qu'on ndeko na biso oyo pe ya presse en ligne poto le bisape ba artiste comédien mais na ponga na ponika ka René Abiri po to solo na René Abiri boni donc c'était un film géré par lobby peut-être deuxième république donc obimisi ma botango mais là on va ndé bobi pour la deuxième république aller na makwanza lanzo. Alors les santé ouais santé vraiment donc c'était un film donc na kima ki film moi muke na kende moi refuge na ba intérieur par rapport à Joebi moi ba recherche ba luka ki ba barrer na mesimbité mais de retour encore René Abiri avec agressivité quoi. Alors René Abiri tout le monde na Ajimelco j'espère que ça léré na Ajimelco nga la rosa la jamais géré na Ajimelco donc nga la kati ya union des journalistes de web nga la rosa la jamais adhéré côté on a pensé que yebi quoi bon René Abiri donc depuis combat nyan sabenga c'est noté René Abiri na obeta match na bête donc naza vraiment surpris na o na okuta awa donc ça bongo quoi. Alors ça bongo j'espère que yo lobi ozana na web ouais nga na union des journalistes de web si bon nga na ndana ki pour ça pour ça ça va moins vitesse ça peut le monde actualité par rapport à ouais bandeko mibale babundi bonga na kika ba rumeur PD na lesbienne de babundi donc na bika PD na lesbienne de babundi donc ba so ba chroniqueur to ba chroniqueuse rande na ebité donc na bika PD na lesbienne de babundi. Alors acte wana yo mona bon acte wana eza vraiment mabe lokola nga René Abiri na condamné mututé mais sauf que ndeko na ngai Karine Mokonzi star ya bango nyonso tout ya internet azalaka vraiment pe na ba maîtrise parce que nga na bi Karine Mokonzi za muta ba maîtrise de ba comportement aussi ba batla ba nzoto na bi Karine yango te donc ndeko na biso pe Mike Lokamba fois contrôler ba bakambo nini ya koloba parce que ba biso ba René Abiri batambanga makasi tango to sala polémique to toucher sur le plan professionnel donc tango na lobaka ou soit na zo attaquer pe na Franck Stemay na attaquer sur le domaine professionnel. Vous comprenez? Donc par rapport à ce côté de la vie privée, nous aussi degré la critique vient la France Stéman à minute soit la police. Vous comprenez? Mais il y a un boulot professionnel, on fait la critique professionnelle par rapport à merci beaucoup. Et puis
René Abiri. René Abiri, je me merci beaucoup pour la présence. Et puis merci à Mme Dogoto, parce que René Abiri dans la zone bas, au moins à Jimelko, ils ont lutté contre l'antivaleur. Na sengeli René Abiri, pardon, on a micro à Jéricho Tox. Il faut tous les journalistes au Yumito de Sala. Mamtoyeli a besoin de des quantités. Alors, président, il y a tout nos boyers. Atsuana, on a la vidéo, on a Atsuana, il y a qu'on menace Mouninga en plein service. Les arrêtés qui y ont, Mojichan, on a un dernier côté de la commission de discipline, Mojichan, on a un dernier. Jéricho Tox, oui, oui, tu as Jimelko Zali. Yo moko za déjà wana on a effort de la côté nous allons na avocat nous avons un comité de sages nous allons na comité directeur na minute au dossier wana ils ont mesa le comité directeur va autre traiter na avocat ngai moko tant que président na loko lo battre parce que dossier ça déjà wana ba sanction au pays to lo bango boité a to ko beta match nous allons structure moko organiser to ko mamvulu baité donc lundi bande ko baza la brancher na ba site na biso nyonso ngai moko na kotanga papier parce que ba remettre na lobby réunion suka to ça le pour frapper contre bandeko oyo ba BBC image ba journaliste et puis et la continuelle bandeko te quand à moi ça n'engage que moi ça ndeko pourquoi attaquer en plein service dans la porte justement les tribunalités de juger peut passer mais biso bien que les dossiers à Mike Lokamba na Karine Mokonzi to traiter yango awa na terrain ya football to traiter yango na réunion alors réunion ndengeza bo eza en cours bandeko na biso comité de sages na avocat na biso oyebi très bien baza na mesa ba traiter dossier wana ce n'est pas ici qu'on va en parler awa to beta masolo il y a match à Jimelko contre l'artiste comédien point barre dossier wana même ngamoko sikoyo naza na habilité te ya koloba yango donc personne ne peut en parler parce que c'est pas encore na niveau na biso niveau na ngo sikoyo na ministre na comité de sages et puis na instance juridique donc d'ici lundi ceux qui va remettre déjà le papier on a autant de choses là Serge vous colorez officiellement pour que tout l'accès à Ndeko comment Jimelko décision de rejoindre la va-vite tous les temps na biso pour ça la réunion et puis voilà quoi donc c'est un terrain très glissant alors je pense que autant que membre de Jimelko mais on s'est méfié par rapport à cette question Jéricho Tox parce que Jimelko on est quelque peu dans cette image moesika awa to le mambo o etali rencontre ya football entre Jimelko na bandeko ya bandeko na biso artiste comédien. Voilà, merci beaucoup président France Temet Okango tant moulaïté j'espère que éclaircir le monde entier makambo o nyo surtout ningezo lo bamba. Sengeli René Abiri pardon et puis René Abiri tant que frère jeune frère nanga il faut que changer le langage na télévision. Exactement. Ce qu'on a problème ya moto ko benga moto PD benga na téléphone yebisa yo za ka PD. Ce qu'on a besoin benga moto lesbienne benga téléphone c'est yo za ka lesbienne. C'est pas la télé parce que la télévision n'ont pas besoin de ça. Ce que les autres tout le monde a besoin continuer et par rapport à la télévision, la caméra au bâtiment, caméra, le micro, écho, ça va c'est pas devant la caméra ou devant notre micro, il faut que ça règlement de compte. René Abiri a un numéro, n'importe qui. S'il y a un problème, tu revends, tu ressors, c'est pas la télé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup René Abiri. J'espère que nous sommes tous éclaircis. Par rapport à journal. Ouais, journal est là vraiment, ils ont un artiste comédien, ils ont gagné. Ils ont bête quand même. Ils ont bête parce que ils ont un peu vraiment malade mais vu qu'ils ont porté parole, il y a solo original, il y a Union des journalistes de presse. Donc Union des journalistes du web. Union des journalistes du web. Donc s'il vous plaît, président Autopexis. Non. Ajimelko mtezobe ta match na ba comédien to lobilango c'est fini. Mon na suka. Ouais, mon na suka ezaka ba bonne chance na tous les deux équipes beta. Je pense que tout sera dans les bons mains. Mutako loba moi mieux plus que là. Donc mona to continuer vraiment match eza awawa bande ko bazobe ta match Ajimelko association oyo esangisi ba journaliste to boyi banti valeur kaka ndenge président France Temet azoloba to kene moi mukele ba image et bon tozonga juste après Gaz Fabulous et que elle est tout puissant du rap congolais Bobenga biso ba yupiye Kondimi toza ba yupiye Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembo wa prière
On a vu ceux qui oublient les kiki musiciens typiques les lengi. Ma cousine imagine to vandi na kin mais toza na baspe ya mikili. Cassette en l'envers, maman, faut que la chaleur. Attends moi ils ont ma casse bilamba minene na nzoto on dirait toza na hiver. Toza la bango rien. Ils nous traitent de vaurien. Comme Maya Madonna de Molobiso de Memi. Tosimba na totetuka. Niveau tout 1-0 matuza kini makambo kiti tiga machikwata. 6 me baluka. Lushiki kwitikini na matadi biso ndeto koma kobinisa. Bazana la. Biso petoza na la. Loko de komi ya concurrence na monito kende na ba. Topi na bakola ye fonge. La danse est handicapée. Fais comme si t'avais mal au dos. Bakola ye fonge. Abaka dongo dongo. Yango akoma muselu. Dandeche, dandeche. Plutôt côté. Topi na bakola ye fonge. La danse est handicapée. Fais comme si t'avais mal au dos. Yo, abaka dongo dongo. Yango akoma muselu. Dandeche, dandeche. Plutôt côté. Dandeche. C'est Kinshasa, Mateur, le Congo, ainsi que l'Afrique entière. Le frère de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Et je vite compris que Ebele Bakoma Boyana Babarna Bilamba Godefa. Quand on dit que Lambola Teza yo Alekata Yango. Merci beaucoup, j'espère que vous avez un partout dans le monde entier, dans Congo Makambo TV. Les deux a vraiment match organisé par Anse Nizolo et Batoualba. Hier, à Royal, ici, c'était mais les deux a Chérie, 207. Nayo na nambo. Na moni plate au capitaine. Capitaine, Afrique. Bawa donc voici resati. Stemai, pardon. Yolo, Zara, Yolo Zobeta. Sindata Kimba Solana capitaine. Yo beta, so yoke. Oh. Voilà. Alors, tu as un match vraiment. Quand tu peux tu m'appelles 6 passes, tu comprends, tu as des émissions. Bon, 6 passes, puis le match. Tu as 6 passes, ici, président de Londres. 6 passes, tu as 6 passes, on en a parlé. Mais il y a une émission, match, pas les gâtés. Match au rôle, mais on les émission. Heureusement, l'équipe des vaches, est-ce que c'est qui autorisation? Voilà. Voilà. Match bandit. Beaucoup dans le terrain. Voilà la mambe de l'Afrique. Voilà la 207. Songi. Chara Congo la vision maternelle. Gino là entraîneur. Ah non, il y a un coach. Ça peut même un coach. Et Rosso Yango. On peut se solo côté. Alors tu continues à ok papa. Émission au Bakoumou, il n'y a pas la mère grâce beauté, il m'a foutu moi, il m'a foutu tous les mecs qui grâce beauté. Et puis, il y a le qui est là. Ah, tu es voilà, tu es là. Pour match, ils ont bandé déjà. Pasteur Terminator, allez là, il solo. Le pasteur Terminator a le but. Ceux qui vont reporter le pied, les Pomba. C'est Babi et Nicolas Souka. Il y a un Ibotor contre maître Kangabango, Kanga tous les maîtres avec Ibotor. Voilà. Ibotor quand il y a un match, Ibotor Mbouzi Manima. Il est au Kaboli Matete. Pour tout ça, on va bien dans la songi Makassa au Lobana. Il est au Kaboli Matete. Matete Kaboni Ibrator contre Fabregas. Kaboli Matete. Tu vois, on a le bangam na Oloba. Beaucoup de bateaux, il y en a pas comme Mutafa. Beaucoup de Mutafa Ibrator ndé. Mbeyos Kangaï. Bani Bagwana, bino bozili. Tezaka Kangaï contre maître. On va ici biso les DG rendez-vous là-bas. Moni Fabregas Maestro. Petit frère abattu à Trisha de Cornef. Petit frère abattu à Trizegé Mouala. Car ma part à la matete, oiseau quoi film, moi la matete, non non foutu la BCBG leader, bah mission tout, moi la matete, Maestro Fabregas double disque d'or, moi la matete, si qu'on est contre maître. Donc moi la matete PKK. Mais toi famille. Bon la famille, mais bien on est bossé, il faut bêter lié, moi la main il a mis notre tricage, le tout bokei, na 6e niveau. Vraiment tondre dans la rep mais c'est la famille. Pour le père Maestro Fabo, à vous faire répétition la matete, à vous montrer tous les bateaux.
bana côté là va profiter biso batete iboto atika na salle mo on m'a encore des motos de côté voilà mais tous en famille on dit tout ba yebi que quand on met le 2 juillet moko yoka kanyaka moko yoka cercueil a ko na musique à B cercueil na oki crime bo lobi ta on monter répétition na ye crime ba lobi ex grave beaucoup abongo yemba film mais biso to ye na ngondo le petit animateur va danser et puis Moussama Mouana la boua qui crie que c'est que moi là on a dit singa ya azo boka crime ko sango le bito to pesa na bizu to balana sango mokonzi alobi mosina mobali ba pesa na bizu to balana na biso Moussama Mouana la musique que c'est que moi là et puis faire combo à Paris. Mais entre-temps, toujours aux en suspension pour José de Londres, si Dabilé la Hollande, c'est un état pardon à notre match. C'est un pardon à l'Hollande. C'est un match. On a l'administration. Pour que ce soit patron et puis le directeur Bazali, le chef le disciplinaire, le chef le caissier. Tu as mon boulot dans le groupe pour la suspension. Et puis Soda Molongo Kaloudi. Donc si nous avons la suspension, nous avons une salle. Et personne n'a punition. Mais dans 2 semaines, nous avons qui est merci beaucoup de recevoir après. Merci beaucoup de recevoir. Non, voilà, merci beaucoup, j'espère que les joueurs vont se préparer déjà. Les artistes, les comédiens, c'est un mot quand même match à Web. Obligé. Nous allons sur le terrain, nous allons Fatima Famille Royale, Cobertos Mutangumba. Donc la baronne de Genève, Cobertos Ngumba, toujours la présidente Betty Kakenga. Merci beaucoup de reciter tout le match pour et ça a plaisir. Batunio Sobola Nabiso, Venanga Kumu ya Pape Motema vers Ven à Suisse et puis Nani Sous. Batuno Solate Western côté na na Potezate Nani Sous. Masananga Ado et Yenga et Konfomobali ya Saint-Tiche Mavinga 500 giga. Peso ba Motebele Rit Pabilo na Maroc. Maroc on Okangi. Alors tout le match et on s'en bien. Gaz Fabulous et le tout puissant du rap congolais. Bobenga biso ba yupiye Tondimi toza ba yupiye Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wapiye Bona biso ki yupiye le kiki musicien typique na lengi Ba cousine imagine to vandi na kin mais toza na baspe ya mikili Cassette en l'envers Mama fuck la chaleur Atamo eza makasi bilamba minene na nzoto ndire toza na hiver Toza la bango rien Ils nous traitent de vaurien Comme Maya Madonna de Molo biso domemi Simba na tote tuka Ibotu 1-0 matuza kini makambo kiti tiga machikwata Sisi me paluka Lushiki kwiti kini na matadi biso neto koma kobinisa Bazana la Biso peto zana la Luko de komi ya concurrence na moni tokende na bar Tobi na bakola ye fonge La danse est handicapée Fais comme si t'avais mal au dos Bakola ye fonge Abaka dongo dongo Yango akoma muselu Dandeche, dandeche, plutôt côté. Alpine Bakola yo funge, la danse de l'handicapé. Fais comme si t'avais mal au dos. Yo, abaka dongo dongo, yango akoma muselu. Dandeche, dandeche, plutôt côté. Dandeche, c'est Kinshasa, Mateur, le Congo, ainsi que l'Afrique entière. Le frère de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, et je vite compris que Ebele Bakoma Boyana, Babarna Bilamba Godefa. Ndima ke lambola teza yo alekata yango Kase bele bakoma koyana bafeti na mibala batu Poto ndima ko baloba nina za yo bakola ye fonge La danse de l'handicapé te pakoli bango tu fonge Ata bafinga kabiso bana na bango basi na biso Tiabwe abaka dongo dongo Yango akoma muselu Tandeche Kitoko ja Tobi na bakola ye fonge
La danse de l'handicapé. Fais comme si t'avais mal au dos. Bakola ye fenge. Abaka dongo dongo. Yango akoma muselu. Dandeche, dandeche. Kitoko te. Abina bakola ye fenge. La danse de l'handicapé. Fais comme si t'avais mal au dos. Yo, abaka dongo dongo. Yango akoma muselu. Dandeche, dandeche. Kitoko te. Dandeche, dandeche. Chauffe live music. Fire production. On dit que le Parisien révolution 3-2. Yo, Francis Mendo. Glody Kawaya. Dauphin Boula Matadi. Garde que mène des Dallas. Landry Foko. DJ Adriano Mix. DJ Ba. Enoch Ndeke. DJ Avatar. Zedman. Skaro Kata. Mbongo mke rap mke. Sinyama. Gaz Fabulous et le tout puissant du rap congolais. Sinyama. Bobenga biso ba yu prière. Tondimi toza ba yu prière. Bongo na poche bilamba kitoko na nzoto ya tatembe wa prière. On a biso qui yu prière le kiki musicien typique le lengi. Ma cousine imagine to vandi na kin mais toza na baspe ya mikili. Cassette en l'envers. Mama faut que la chaleur. Ata mo eza makasi bilamba minene na nzoto direct toza na hiver. Toza la bango rien. Ils nous traitent de vaurien. Comme Maya Madonna de Molo biso domemi. Simba na tote tuka Ibotu 1-0 matuza kini makambo kiti tiga machikwata Sisi me paluka Lushi tukwiti kini na matadi biso neto koma kobinisa Bazana la Biso peto zana la Lukolo komi ya concurrence na moni tokende na ba Tobina bakola ye fonge La danse de l'handicapé Fais comme si t'avais mal au dos Bakola ye fonge Abaka dongo dongo Yango akoma muselu Dandeche, kitoko te. Abina bakola yo funge. La danse de l'handicapé. Fais comme si t'avais mal au dos. Yo, abaka dongo dango. Dango akoma muselu. Dandeche, kitoko te. Dandeche, c'est Kinshasa, Mateur, le Congo, ainsi que l'Afrique entière. Le frère de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Et je vite compris que Ebele bakoma koyana babarna bilamba kodefa. Otonzima ke lambola teza yo alekata yango. Kasebele bakoma koyana bafeti na mibala batu. Otonzima ko baloba nina za yo bakola yo fonge. La danse de l'handicapé, c'est pas koli bango tout fonge. Voilà, il y a quelque chose Voilà, présence en tout cas, pour nous, parce que les événements, nous sommes dans l'état. Si nous avons un retard, c'est par rapport à notre tournage. Notre tournage, nous avons un soir. Nous avons aussi une précipitation pour donner la match. Et puis, nous avons 1-0. Et puis, nous coach, coach et puis Nganga. L'équipe pour la mission comédienne. L'équipe pour la comédienne. Donc, à l'occasion, il y a un mission en Sinzolo. On a créé un événement. En tout cas, on a remercié. On est pas comédien dans la voie de passer. Donc,
Non, ils ont ça. Donc, il y a des gars avec une force, il y a bien la corruption, il y a moni bato basengaki babeta babeti taki biso bacomédien toyaki kaka po togani bajournaliste bino bachroniqueur tolakisa bino ke wana niveau na biso te wana niveau na bino te baninga bayemaki bati bacomédien yebi te peut-être ekisanga na baassemblée toni bon eza idéologie eza indusa oyo bavie batikela biso bavie na biso bajesu de l'homme décideur facile à carré baprésident na biso batista bavie na biso ladi esobe motumoto ordinateur bango bakota na idéologie ya bavie bakongolo zonso mupake son nombre repose en peu place azali donc yango wana biso bapetros na bango zares na simaro mafia mpona kolanda nzila velele na bango donc yango wana omoni natalaki kaka te aya nzungu afana na bandali loko eza batista loko eza mabele na ye akoya relax etaki représentant na bango oyo batika na kati ya kini mpo batika kaka biso mibale batista na ngai bitu depa na yango wana na ye na ndenge ateni mpo bango tu teni bayebi donc yo mo ozomona ti soki na kiti na se donc eza ya kobeba wana eza westo oyo eza koko ya westo ndoki kumwa papa ayebi makambo oyo kumwa papa ayebi sida bilele facile age motema mare eve ayebi makambo oyo doki ya kolobela kutu eza te mpe nanga bosa damo ayebi baidéologie ayebi indusa donc yango wana nayelaki bango merci beaucoup tokomi sama na suka émission bomoni match bacomédien ndenge eleki bacomédien baganye bapoli eza lisano elekaki à la terrain ya allemagne ya bandal merci beaucoup nazalaki accompagnement géri compétent soit de à la prochaine merci oyo bazwi occasion kolanda émission oyo bazwi occasion kolanda match ya basuka komoni nde babeti ezalaki retrouvaille ya 11 million na bingisi basuka komoni bajournaliste babeti komoni match elekita tokutani ya mbala nsima baba bana kini bana poto serviteur na bino ye obolingaka na nkombo ya jino basuso pembe ola osiliki mingi banouvelle na nga makambo na nga makambo baninga misusu ya baartiste Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya bamusicien Congo Makambo si tu es biso information batualité kitoko tozala na Congo Makambo TV bolanda batualité tu bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV Rumela Congo Makambo la chérie Copertos dessin et set ozanga orgueil ozanga na yo orgueil nyonso eza na kati ya Congo Makambo ele biso batoko babipwaka banjongi banzelele Congo Makambo Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo
bainformation basource bazozwa bainformation basource atoka kongo makambo ninga olobeya te cococo mboka na yo umela